C'est cas, je sais très bien que vous êtes des universitaires. Je ne sais pas si vous allez réellement supporter la situation dans laquelle vous vous trouvez. Cette situation est laquelle? Quand vous allez à l'université et que vous allez vous trouver à côté de ceux qui ne sont pas kimbanguistes, et quand ils apprendront que vous êtes kimbanguiste, quelle sera leur réaction? Je crois que ça va peser. Mais je pense qu'ils vont se moquer de vous. C'est en connaissance de cause. Et moi, j'ai toujours partagé leur point de vue. Ça montre leur ignorance. Les jours qu'ils vous connaîtront, à partir de ce moment-là, ils vont vous respecter. À Kinshasa, quand on voit, par exemple, Maître Mbungu, c'est un membre du comité central, c'est un docteur en droit. Mais puisqu'il s'est fait kimbanguiste, on se moque de lui. On les trouve vraiment ridicules. Docteur Bazinga, qui a été ici secrétaire régional, un homme comme celui-là, vraiment se faire kimbanguiste, celui-là c'est un savant. Je pense qu'en Afrique centrale, ils sont que deux pour les maladies mentales. Ils ne sont que deux. Mais puisqu'il est connu kimbanguiste, on le trouve vraiment ridicule. Un homme comme celui-là, devenir kimbanguiste, c'est tellement humiliant. Et vous autres, en tant qu'intellectuels universitaires, dès que vous apprenez que voilà, vous, un intellectuel comme vous, devenir kimbanguiste, c'est ridicule. Hein? Et vous entendez ça, vous vous sentez déjà minimisé. Oh mon cher ami, vous avez trouvé votre voie. Je pense que vous vous êtes taillé la part de lion parce que vous avez fait le choix de devenir kimbanguiste. Restez-y. Il se moque de vous aujourd'hui, mais nous verrons ce qui va arriver. Le bon Dieu n'a jamais menti. Donc ne vous sentez pas abandonné. Le Seigneur est à côté de vous. Restez un fervent kimbanguiste. Tant bien même que vous soyez docteur en droit, docteur en philosophie et lettres, ou bien maître en philosophie, il ne faut pas vous en faire. Restez un kimbanguiste. Je pense que Mouta Bobé va vous présenter quelques films. Des gens qui sentent que réellement cette voie est entre vos mains. Donc, kimbanguiste universitaire, soyez fiers de l'être et restez-y. Ne changez pas votre opinion. Même si vous êtes pour ce que vous avez pas pour ce que vous avez si vous avez pour talak. Bana moke kasina wana o muyibi wana yeta mwana moke aju ya ngona nani tata na ye ou bien entourage na ye abo yo wana nani wana diangenda muyibi ambususo c'est un grand franc-maçon bambususo c'est un grand magicien mwana moke aju ya ngona nani na mokolo. Donc universitaire kimbanguiste, restez-y et vraiment soyez fermes dans vos positions chrétiennes. C'est grâce à cette position chrétienne, vous deviendrez un peu plus tard, si aujourd'hui on se moque de vous, ce n'a rien. Soyez fiers, parce que vous suivez la voie qui est légale. C'est notre voie, c'est celle-là. Nakolobaka muntu mwindo okokenda wapi? Faut changer la peau. Faut changer la peau. Au kamati biloko lati, au pakuli, kasi. Soko biloko ngobe bisiliki okumi mwindo tout. Ils allaient voter, hein? Mingi nazalaki kumwana batu mususu na kisasa kitoko. Kasi akamati biloko wana pakuli. Biloko wana bisiliki. Allez, omwe kumwana kumi mwindo. Oyo mwindo azalaki na yango, oyo aboyaki, oyo eleki batiye. Ils allaient voter. Yangwana tikala nayo mama ndumba obe tata tikala nayo muntu mwindo ndenge nzambe apesa kayo eza nayo fierté. Donc papa na mama nasi na lobi mingi penza muntu mwindo alongo wapi
ba grand prophète de e ko nana Petro wa di boso tanga sikawan ngamo na arbitre Petro ya liboso mokabo ya mibale tokotanga yango mobimba nzela ya liboso pe libanga na bomo ipe libota na bule na bongo bobwaka mabe nyonso mpe mayele mabe nyonso na bokosi na bilulela na matongi nyonso lokola bana babotami bobele sasa ipi bakoyoka posa na mabele sembo na molimo ete mpo na yango bakola kina lobiko soko na solo bosili kosolola ete nkolo azali na boboto boyaka epai na ye libanga na bomoi liboyami na bato kasi liponami mpe likumisami na nzambe bino mpe lokola mabanga na bomoi botangama ndako na molimo bozala banganga na bule mpo na kotombola mbeka na molimo ekosepelisa nzambe mpe Yesu Kristo zambi ekomami kati na makomi ete tala nazali kotia na Siona libanga na moto na suka liponami likumisami mpe ye oyo akondima yango akokufa na soni soko mokete bongo lokumu na yango ezali mpo na bino bandimi nde mpo na bango bajangi kondima libanga liboyaki batongi esili kokomama moto na suka ezali mpe libanga na libaku libanga monene na kotuta lokolo bango bakotutaka libaku awa ezangi bango kondima liloba baponami mpo na likambo yango nde bino bozali libota liponami banganga na bokonzi libota na bule bato baponami ete boyebisa malamu na oyo babyangi bino kobima na molili kokota na moi na ye na kokamwisa liboso bozalaki bato te nde sasa ipi bozali bato na nzambe bozwaki mawa te nde sasa ipi bozwi mawa bolandi bolandi ngo malamu okiti na wana balingilaka bato balingaka yo te lelo yokomi muntu tata toluka esika wana na mokano manzambe bango balubi ete boluka liboso bokontina likolo maso bakopesana na bino ndenge bino boluki liboso bokontina likolo yango wana nde mokili moyini bino batata na bamama tobanga te tokosala nini tokosala nini tomoni mpasi 37 000 familles ekangama na ntina oyo lelo mutu nyonso to atala bakimbangiseko balati vert blanc biso moko ntina na yango tokoyibaka te ya solo tozali baponami pamba te mutu nyonso to mutu monene aya kota yo boye esurtout yo kofukama liboso na ngai c'est ridicule oh ya mais vous en avez limité c'est ridicule en quoi personne non sait mon abino anglais attention Vous